Ba papa oyo bazoko sundola kabana obotisi mama okimi bana baotika na mama difficulté so ya makasi surtout soki mama azalite mama akufi ka ya jeune fille oyo pasi ya kosakana te lisoto kobetela lelo ekolelisa yo mama na ye akufi oncle na ye akomi ko violer ye banda na âge ya 13 ans tina 18 ans afunda boye mutale ko dimate pasi ya kosakana te pona nini boye bandeko lisolo oyo pesinga mutu ko sona mawa ekolelisa yo ya partager pour de l'eau ezali somo lisolo oyo. Na paroisse Saint-Jean-Apôtre, Topé Clan Saint-Jean-Apôtre, groupe Kizito Anorite, groupe K, Goksaki Bongo, 40 ans d'anniversaire d'âge, Bandaba Fonda, groupe Kizito Anorite à Saint-Jean-Apôtre, ça n'a pas impact d'idéologie. Tout le monde qui bongo assistant à Liboso, Yamouka c'est à Liboso, na Kizito à Liboso, bala qui wana qui toko de ya osakalate. Félicitations et joyeux anniversaire à vous, Clan Saint-Jean-Apôtre. Moi si ton jeune fille oyo aleli mobile na yazali soda akenda ki bongo mission na kwa muntu kasi koto ba bimisi bango na ndako sika ya kola yazali te azali kola libanda na bana ko pembeni ya mbaya kalamu ya ba konzi bozali wapi mobile yazali soda akei bona mission na kwa muntu bine bongo na ba militaire aleli kombo na nga Jonathan moi si policier mobile na nga za l'habitation clara kwa muntu pendant ndako eziki depuis mercredi. Si lelo tozola la libanda solution moko ezozwa mate na bana eloko akolia ezate mai pe tozomela mai ezate toza na difficulté makasi kolia ezate donaza na passe iloko nyonso mwana eziki banda mobala kei na zemi na tikali na ngobona oyo bateso na usuka ndenge nini likambo ya somo bandeko bakeko kunda mama na mboka mama bayiso bayo kunda akufi bakunda na mboka on n'a pas compris que c'est passé pendant que baleko kende accident boye corbière et peli moto eziki na ebembe na siake mama na corbière et peli moto ya kosakana te bana baleli mama prendre no sali boye qu'est-ce qui s'est passé na clinique ngalema bandeko pasi ya kosakana te ba docteur ba infirmier na ba administratif ba sali grève ba manifeste ba bino gouvernement azeko occupé bango te salaire prime ezo monde na te qu'est-ce qui ne va pas passer ya moto kosongela ngo na mukolo ya lelo bana Djobour, bana Dirban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, qui ça monde entier, Afrique Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Oui, Lokole, dans le carana village, elle est sur les caméras dans Mboka Baole Lisa. Ngiri Lokole, Mokonza Mboka na meeting ya Koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya Mboka na biso communauté congolaise union sopé Afrique. Yana Lokole TV. Ça a plaisir. Allez, téléphone na yo. Kota na YouTube. Kota comment Lokole TV. Allez, s'abonner. Fina Moussapi. Toini. Bisous. Bye. Radio Lokole TV à fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa. Koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu
yango yo Afrika latisa bana oyebi ndenge tokutaka elengi tala bafeste bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingi osomba biloko oyo omoni ke olingi osepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okoti kaka na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio logo télévision bisika nyos tubo zwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole et pa wapi tokuta na kapona ko beta masolo ya makambo sali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ya li soto ko beta lelo ekolelisa yo jeune fille oyo akokisi 25 ans na souffrance a leli mai na miso lisolo oyo tanga zo beta ngai mai miso etangi ngai ba papa bozo bakiti bovanda ba mama zwa kiti fanda wana yoka lisolo oyo pona ete ya bilos noté mawa mingi yaya tokutani juste après ceci. Voilà, Bilenge Kititalo avec papa Fiston Pelende. Tata Sadek Okomie, depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà lié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana Naba Histoire Makoya bien. Vous les avez vraiment mis ma leçon renseignement. C'est pour s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec papa Fiston Pelende. Tata Sadek na équipe mobile. Ezawana takabona ko sepelisa biso. Nanga na bino. Toza elongo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Yambo tobetela lisolo oyo jeune fille na biso oncle bane ko violé bana âge à 13 ans à 18 ans et puis si passe ya ko sakanate yambo pe te développer titre oyo tika to profiter na ta oyo pona ko souhaiter joyeux anniversaire na Michael Josh patron des patrons Kolo Mark déposé Michael Josh papa Michael lelo anniversaire na ye a kokisi to abakisi mbula moko likolo ya mbula na ye donc joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à toi, Michael Josh, number one. Congolais Oyo a tomboli bendele ya Congolais la mboka ya bapaya. C'est pas n'importe quel mboka bapaya. United States of America, États-Unis d'Amérique, pays des rêves. Ya Sanrakuna avant ça makambu. Compagnie Evanda, griffe ya mwana mboka. Degré américain, ya mindele ya batu mwindu. Ndenge basolo ta Michael Josh, dimelangai, c'est que bakambo sali bien. Talaka pays de kola États-Unis et ndi bapena griffe na yo. Donc force à toi, force à vous, Michael Josh. Alors, Nzambe pe asungi, Nzambe abakise lié, mbula moko na Ajnaye. Alors, au nom de toute l'équipe de la radio Lokole, nous souhaitons joyeux anniversaire à Michael Josh. Michael Josh, combien? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Michael Josh.
Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, Michael Josh. Un peu de vin pour la santé. Il y a des fruits mingi, mais moi 20 mouké kaka. Moi 20 mouké, aussi moi maroula mouké, mon fan na maman, mon meli. Au combien c'est que bien. Mais t'avais moi tout mouké et ça là c'est bon. Michael Josh. Alors nous savons que Michael Josh est notre sponsor. On va continuer qu'on peut sa mission confiance. Voilà le anniversaire na yaya. Anniversaire à Michael Josh pour être sponsor na biso. Attendez pas sponsor Nabino. Donc, yo pe na sekuna comment happy birthday, joyeux anniversaire dans Michael Josh. Bonjour ma numéro na yé. Bo benga yé bo souhaiter joyeux anniversaire. Bo combien c'est que bien. Alors, joyeux anniversaire Michael Josh. Tout ce qui est na réplique anniversaire, tout ce qui est à Londres, tout souhaiter joyeux anniversaire na molandi monene ya radio de télévision depuis Londres. Milton Kibanza Oramba, hier ça dit bon à Londres. Joyeux anniversaire à toi mon frère. Lia Mela Sakana, un peu de vin pour la santé. Yaya, mingi ba komi journée le loté. Mingi bobo te ba bonjour moko ba komi ngote kasio komi. Milton, au komi c'est que bien Milton Kibanza Oramba. Donc, joyeux anniversaire à toi, mon frère. Voilà, encore une fois de plus, au nom de toute l'équipe de la radio locale, nous présentons, nous souhaitons, pardon, on te souhaite joyeux anniversaire ici à Ozali Bongo, na Londres, Milton. On est ensemble. Voilà. Autre chose à présent. Toulobaki Yangon et Bandeli na clan Saint-Jean-Paul, la paroisse Saint-Jean-Paul, na limité, salon on a Kinshasa. Groupe qui est groupe groupe Yabana Oyo Abe Boss fondateur nango que nous rendons hommage à ça akufa déjà à ça qui groupe na ko sangi sakabana ba sakala kabayo ko bakambu ya Nzambe. Alors ba paroisse ba benga kango ba clan na compte ya paroisse Saint-Jean-Paul na clan Saint-Jean-Paul et ko saki bongo 40 ans yaya imaginez ba créer groupe K qui est honorité na Saint-Jean-Paul de limiter salongo et ko saki bongo 40 ans. Donc na yoko kina sengo ndebo aliko mona wana bomoni assistant liboso ba pesi bango ba certificat de mérite to moni ya bukasa ya liboso ya teyo la bonne ya teyo mbote na osiko zali to moni lisusu kizito ya liboso ya tuska to moni ba bref honneur salon ba liaki ba melaki, c'était très bien. Merci à tous les anciens qui ont contribué. Merci Nabino, tout le monde organisé l'équipe qui tokono. Nous sommes des pères avec vous. Salamouni Bayaya, Mbote Nabino, Mbote Baka, continuez avec cette œuvre. Oyo biso batika je pas bikolo, to continuer to tikele pe bino bino botika donc on est ensemble. Alors merci na cérémonie de Raikuna, encore une fois de plus, au nom de toute l'équipe de la radio locale, nous souhaitons joyeux anniversaire au clan Saint-Jean-Paul, au Tumona Kiwana et l'équipe Kitoko, c'est que bien. Merci Nabino. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Tokene bongo na Kinshasa, tototika na Kinshasa epai wapi epesi pasi ya kosakana te bapinga o baliko bundela ekolo moko ya mwasi ya basoda o bakana bongo mission na Kwamuntu epike Kwamuntu mbilenga migraye kuna alors basoda o bakana kucha hors de kuna moko ya basoda azali mobali ya mama oyo akendaki na yebite pesi ngai mutu ko soa soki salaire ebimite atikala ki mwasi mbongo te to ba ali ko futa bango te je pas de preuve na ko lobate bango na yebite kasi mwasi aleki na media oyebi soki mwasi aleki na media andima koloba ça fait 8 mois
mobala kenda sans suite bazo kolala tala esika bali kolala ndeko ekolelisa yo pasi ya kosakala te libanda kala belle étoile pembeni ya maya kalamu likona ngo mwasi azali na mokumba papa pasi bakonzi ya ekolo ministre de défense ministre des droits humains genre et famille ministre botela makambu oyo epesi pasi mama oyo aleli pasi makambo ya boye mobala ki kobundela ekolo me ye tala ba condition ekolala boye kaka pasi kombo na nga Jonathan mwasi ya policier mobali na nga aza na habitation kuna na Kwamutu banda ndako eziki depuis mercredi si lelo tozolala libanda solution moko ezozwama te na bana eloko ya kolia eza te mai mpe tozomela mai eza te to toza na difficulté makasi kolia eza te don aza na pasi biloko nyonso mwana eziki banda mobali akei na zemi natikali nango boye nayeba te so na kosuka ndenge nini parceke biloko nyonso naza ata na eloko te place mpe azali mosika eloko moko te akoya kosala intervention eza te soki bosungi biso te eza pasi mbula yango ezolinga ebeta kala te nakokendele wapi na bana tala place bana bazolala tala place bana balala baklase yango ezozonga mbula toki ebeti na kalamu eza deja kotonda nakokende wapi na kati ya Kinshasa so ya likambo oyo kolelisa yo nga pe na moni yango pesi ngai motu koswa na comprendre te qu'est-ce qui s'est passé est-ce que mama oyo baki kokunda ye na mboka yaya toyebi te mama alingaki bakunda ye na mboka te to alingaki bakunda na mboka on ne sait pas bana bali kolela bati mama akufi baloué corbière batne talaka fo ba ifo bakende kokunda ye na village et comme esika moko mutu ke koi epeli moto lo ekamwisi ngai batu babimi mutu ketikele mutu donc cercueil boy ko bima chauffeur route abimi mais moto peli cercueil ziki na kati na mutu ka ziki ya pasi makambu ya boye pena qu'est-ce qui s'est passé est-ce que ezali mama boya ki ba kunda na village yango amitumbi to batu basenga ki koro ya mama ke na mboka balingo sala ba cérémonie yango ba mitumbi to ndenge ninga epesi ngai mutu ko swa yaya entre parenthèses dans non moi to image ça dit parce que boyebi ba régulation mais so ça image wana senga image to type image au mona ndenge nini cercueil na mutu na kati zali kozika na jeep batu ba ikolela mama so na biso boye pona nini est-ce que mama imaramba salaki to ndenge nini yaya pasi batu na pasi ya matanga boye ko kende kokunda ebembe na le coup comité na nzela wa ale mbala moko moi accident mukie mutu kesali moi trope tono so ni nazo comprendre ngote mais epeli moto corps cercueil na corps na kati na mutuka eziki bana baleli pasi ya kosakarate ya est-ce que maman ba ko kundera la gisasa te qu'est-ce qui s'est passé ba nani na bangisi mama ebembe mama ekena mboka kuna pasi ya makambo ngasta mbona ngo makambo ngeno kundaka bat na mboka nous étions encore des petits enfants bango na poma tete je crois bis do fa na limité siko na côté na hepta utaka wapi na bango na yibitu utaka wapi donc c'est roza ka ba kunde bembe ba oyo ba benga ngo nini ba oza ka ba de ba fula wana et comment na côté hôpital oyo ya bato ba benga ngo nini ba bato ba bomba côté poma tete wana et l'équimwanda mbwana. On n'a pas compris accident salamandenge nini yaya ebembe cercueil bimi e baluki batu bakufi njoka ebembe soki muta kufi ata nguta ngo makile bimarate ebembe zoki ba pota soma ko sakalate na moyo ko wato za bana mikie pour nini bana okene kunda ebembe na mboka il paraît aboya ki ba kunda na mboka on ne sait pas makaba be pour nini maman appelle cercueil na moto est-ce que maman da appelle cercueil na moto to bilima to za fait moko naturel, ça on ne sait pas. On ne sait pas. Yaya, na même ordre d'idée. Lisela, na betro lisolonga moi nda busiko yo to bomo bimbalango. To bomo bimba, ponde ko boko bela nga akufa ki ba benga so akufi bo tumbangai. To betro lisolonga bimba. Ça va na France. Yaya batumba ndeko na kufa batumba ebo bimba nzoka so yaya to pesi no secret soki ba le mutu po ndenge papa ya solo ki na frère Mathieu soki ba le mutu ba kundi mutu ba yaka na butu wa bimisa ya akoyi mutu normal kasi soki bo tumbi mutu wana
bakozwa molimo na ye te basali perte pamba na moni siko pourquoi musulman tumbaka bato yaya wala kozala histoire pene ya munene tokobetela yo ndeko apesi histoire ya ndeko na bango tokobetela yango awa très bientôt. Alors je me suis dit est-ce que maman oyo amoni ke bazwa molimo na ye ba étudiant po bato mabe ami tumbi to ndenge ne pesi ngai mutu ko soi yaya image ezali soko lingi image tokotundela yo ndenge aloba à chaque fois soko sengi image tokotundela yo kaka lelo soki lelo eleki komi lobi to efasa ko benga biso société est-ce que komi c'est que bien totika na kaka na Kinshasa bandeko toke de bongo sika na clinique Ngalie Maipai wapi ba docteur ba infirmier ba administration ba manifester ba tumi ba piner ba sayi des ordres contre le gouvernement soit disant prime na bango ba futi bango te yaya na lo ba muki o na clinique Ngalemba bakambo ba Congo zo pesa ngai mutu ko swa yaya na ba docteur na ba infirmier ba cadre ba intellectuel bino nde bozalaka batali boso na clinique Ngalemba wana tango président de la République mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aya ko visiter clinique Ngalemba kuna série au pavillon pavillon de Zikara mabaza pavillon 5 c'est pavillon Zikara wana batuni bino musala boye ndenge nini musala za bien bondimaka musala bien boyokana kana ba DG na bino sona banani kutu boyokani. Il paraît, là je ne confirme pas, il y a eu même des infirmières, oyo, balati ba maladie, baladi na mbete hôpital. Balo bagano ba tetara biso bien, to sala biso bien, to kufara la biso en fait, ba pesa biso bien au lien pour na kaka point et mata pour na déjà na bino. Siko le bo réclamer ni. Bino ba reta to reba ba bona te. Alors nous dévoilons ça à la radio locale, ba konziba yoka. Président de la République jour à Kenaka kuna kene Ngalema ba malade so le komona ba se pela wana et c'est là qui ba infirmière ba laisse ba malade na mbetu papa esengwa bina ba pesa ka so bino ko 3 fois nene nzoka ba bango ça ni coopération ya directeur général siko le bolelani le bolelani ndeko mo alukuna papa fisa le laima be azoganga batu bwene te to lo bakaka to pende bino bosko isa kasko na kasko kapitolo basolo baskoni est-ce to côté la bango tout ça ndengeni te est-ce que bokomi na esimno le coordinatrice azo seka ya ko sakalate mamari na umbi la femme à la taille d'une spaghetti à seki ya ko sakalate pona nini comment yo infirmière au sala la clinique Ngaliema mo kontazo ko tala bino ba kata oteni ba kati oteni ya ki infirmière bala ti otena mutu malade olala na mbetu ke no toza bien père so biloko yaya siko bozo réclamer prime nini bozo réclamer prime ya nini ça dit bozo la ki complot na mo kontina bino po président mona ke makambo le malamu siko bozo réclamer nini yaya ete ya bino o to loba kité to lobi est-ce que bokomi c'est que bien ya to ko betela o siko bo lisolo oyo na ebi ke ekopesa bino pasi ya kosakalate papa vanda wana mama vanda boyoka pasi tote ya kabana na biso surtout ya basi to ya mibali mingi ya basi yaya tanga kelasi na yo kende ozwa mobali obala normal tolingaka kobota avante ezalaka na ba répercussion pasi ya kosakalate soki pe baya o wasba boti avant likambute nzamba toka le kumu zalaka salaka tout mwana azala bien ba papa o bino boti sakabatu oboti si mwana batu akei okay na yo oyebite mwana za ndenge nini susuite ozala ndenge nini tala ba conséquences ndeko apesi lisolo aleli yaya lisolo oyo kolelisa yo na so olingana bete yango na ndenge moko ya bien ponga mona lela te pona ko le na kata émission obo pasi ya ko sakalate jeune fille soki na télé bino audio na ye awa komona audio azokoloba audio bande tisuka azolela kaka nga na fortifié alors nakoti ba image akolelaka te kosala bien te est-ce que bokomi nyonso ebandaki papa Fiston ntango nazalaki na 8 ans déjà mwana ya 8 ans ayebaka makambo mwana 8 ans sakoli azoyebi makambo parce que eza na bana mosusu bakanga makambo bana 5 ans aza nango na mémoire ntinaki mokolo 8 ans keba bino basalaka bana mabe mwana za muke azana na 8 ans ana 5 ans ya bana bakanga makambo okomona mwana yina mama kutu na bango mwalingaka ete koyeba te ayina ndeko mo ya kuzana yemo kuzana yina oyeba pwani asala ka eloko moko boye bana bakanga makambo tuta 8 ans wana papa Fiston na 8 ans totikanga na mama na biso mama mtabaya ko s'occuper na ngai il savait que
tangu il y a eu un temps maman 8 ans maman na ngai abanaye ko bela comment ko bela boyebi na koloba tribu na bisote mais toza tribu moko songolo entre to beta bena elisolo oyo anonyme ba banangla anonyme to ningi bena ba de voler te pour la to peine bino tangu na koma ki na 8 ans maman koma ko bela alors ko bela oyebi tribu na biso balinga makambu ya ba culture to ba mboka to bino maman malade na oyo il faut akende na mboka parce que maman ya dokoko na biso maman ya ba maman afana na mboka papa na bango asa kufa ono yefa na mboka ba ko salisa na mboka bakango sala kati lelo papa Fiston je ne pouvais pas laisser ma mère et puis nga 8 ans maman ko tika ngai te biso en to bis to kenati na mboka tangu to koma na mboka entre temps maman leki na biso noko na biso basalaka na Kisasa tangu to komi na mboka basali mama so bakati so banzoloko soki banzoloko so babenga oni banzoloko basali sala lenga kibokoko madame sila ki mais sila ki bana moi bien te mais moi comment ça va siko tangu to komi na mboka et ko sala ke mama leki na biso pa na Kisasa na oncle na biso on ka taina ndeko mama te ba ya kisiko kuna ngasiko je parce que mama bana ko sombelanga mingi ba kilote ba ngami ba kilote ya ke ba pena biloko ola tsakabana loko nini la tsakabana normal ataka normal surtout soki ba pa ba so na ndako surtout soki bo bima est-ce que okomi mama okomi c'est que bien la remarque premier jour papa Fiston banoko na biso to ba yepe na mboka mama sala ki wana rola la e consomme noko na biso akoma ki serré na ngai na yebite pourquoi oko ndenge azoko simba nga c'est comme ça ko bercer ngai mais azo simba no ba partie intime est-ce que bokomi zo pesa bena bien te ngana mona ko mbilinga na funda pa mama comment c'est oncle simba ngabo na o sepelate wala ngana âge déjà ba 8 ans na o sepelate maman abisa fa na ko yebisa yebisa ndeko no mama gangela oncle na biso ay agangela ndeko na ye esila ndeko na pe bref papa Fiston te ko zonga na Kisasa tangu to zongi na biso nga classe na autre classe tangu après 2 ans tangu na ko 10 ans tangu na ko 10 ans maladi yango ya mama susu esa ilokola ezonga papa Fiston tangu lo ba makambane la kabazali ya solo et c'est que maman zonga susu na mboka ba kene susu ko sali sa yesu maladi wana ngana la na butu na lota bena biente na la na butu na esa kutu mama ngana la na butu mais na loti soki okei mboka okokufa c'est comme si ba lenga sacrifier boyebika ngasa na 10 ans mama ko ndimata bia yo sa mwana mukeo ibelo mokote tikana ke de kosala sanzoto ba kosala ngelo mokote biso zali bana ya nzambe ya to ka rapé ya mobana na biso mwana mukeo betaka mbunda bakoyo babina rapé est-ce que bokomi mama est-ce que okomi tuna teke mwana mukeo âge 10 ans azolo balo likambu yo zonga la légère est-ce que bokomi mo to soso la rapé au moins mwana atata mwana mukeo alobaka déjà alobro le kramoko boye zwa mwana mwa considération moko bibana ko discerner ngo bete nzambe bano be travailler mana na yo est-ce que okomi bokomi ya to telanga ba j'aime kuna to ba j'aime ya to tala belé mais to ba j'aime te ba commentaire muke ataka commentaire participer à l'émission Shagi Sharufa moi si o qui basse to na mbongo na Peru na mibali na mada cité okomi ta commentaire ko to partager te onga dutila mwina leader partager ya okomi congolais o ya pesa 65% congolais musana na Cape Town te onga dutila mwina okomi c'est que bien la beauté africaine Feza okomi na Mada City mama Feza mbote bois noir la beauté africaine femme noire femme africaine okomi na bosanité Mi José restaurant Mi José na Mada City okomi c'est que bien ya commandant Guilain Lady Chef toujours présent espoir ba combattre na Mada City papa Fiston na ebisi mama na biso mama na moi so okay na on dirait moi au kufi non tout ça ote bon mais tika na kende bon mama insisto ça neni mama akemboka biso siko to tika la Kisasa pona tika la Kisasa goto yo et pas ya camarade ya mama na biso
Et puis camarade ya parce que maman moi mukie mais camarade ya maman mobala zaki na mambongo avale ko aider biso ko aider ngwana minerval la tanga quoi. Est-ce que bokomi tango maman kemboka 3 jours après kaka tomona ba benga biso ono boya na mboka. Boya na mboka. Papa Fiston to kenda na maman leki na biso na maman do camarade ya maman na biso pe kenda mboka kuna na oncle na biso komba kuna tanto komi maman na biki pasa maladie. C'est la komi fona mona biso maman. Na baluka na mona mama te. Na baluka na mona mama te. Oh. Na kota na mbebo na mona mama la filika mama drati ne longi do so mutakufi. Na te mama kufi na lela ya kosakana te. Mama na esa kionga na okaki ndoto so okei kuna okokufa. Pasi bref, papa Fiston to kundi mama. Tango to kundi mama na mboka e comme ce tanga kozonga, ba to so bazongi ngana zonga boy bali ko na biso ngana zonga te. Oh, na ndenge nini? Ali ngana zonga te. Ma camarade Mabino, bon pesa ye, problème à tenga na zonga na ye kuna. De toute la façon, ngana ko futa les classes, atanga classe pas ko ba motu. Ko ka boya bio oza ka malobate. Et ça ma famille na biso yo akokendete, il faut tikala awa. Alors maman bata saranine. Azaku ata parenté te, azaka camarade de maman. Atiki na ye, papa Fiston ngana tikala na mboka na âge ya 10 ans wana. Tangu na tikali na mboka. Misala nyonso komi ngai. Donc tangu mama salaki en vie na bana ko linga koko na biso makasi boso koko ayena kisasa kuno mona koko doki azoko linga na bana ko linga koko makasi nzoka tangu para akufi alaksinga vrai face na ngai yaya moko ba gentillesse o basala kabana na yo na opende bino papa mama o mama na yo ya ndako na yo o leki na yo bandeko ya ndako gentillesse. Oh, voilà koka moi ça va bien bala na o bibali na ngai o nini boy le couteur moko pose en vie yango alanga nzembo kufa baka ko sala okufa oyeba bana bazaka basharu na yo bana yango salaka tuto sambela nzambi yaya ko kufa te soki bana basami ki nzamba garder yo bana bakoma mikolo mutu na mutu ba ko telema wana te kufa olala pongi na kimia soko tiki bana mikie okolala pongi na kimia te makambo ezalaka est-ce que bokomba yaya ba parents bokomi papa okomi papa Petrus Matutu 10 fois grand-père okomi na maman oti Autriche mariage elle dit très bien c'est que bien linga ka nzamba garder ko baki mukolo pour garder ban tangu to tike papa Fiston souffrance ko sakala te ekomi ngala talaka bon voilà il y a 10 ans non moi na 10 ans qui ça siko na mboka na ina kotoka ba mai na ina osukula ba bloko na wenga ngoni ba bilamba na ibale ko buka masangu do ki bilanga nde bilanga wana asa 10 ans ya siko chose grave papa Fiston on na biso wana winga lungwe ki sasa ayena mboka la ndinga na mboka chaque fois soki na la chambre na ngai omona oncle wana azoya ko kotela ngai est-ce que bokomi mais asala ki na eloko moko te azoya ko kota simba bweme asala ki ngana eloko moko na nte na funda pa grand-mère na funda pa koko na biso mwasi ta songa na lali oncle azoya ko sala bwe yoka grand-mère le kuta ozo kosela makamu mwana na kosala makamu azo kosela makamu na zo kosela makamu na ma vérité pas si papa Fiston chaque bout tout sera yé asala ki na eloko moko te na lebi na fundi jour mo boy bref yayi matanga na mboka kuna batu bayaki na matanga wana en plein matanga to bakundi ngala loba na misa batu nyonso tu ngaso na lali oncle yaka kutungisa ngabo pegisa ye mutu moko ndiminga atondimanga exact mama leki na biso adofa na kisasa papa Fiston ayaki pe na mboka matanga wala c'est même manga na kende kisasa songa na ngala kisasa ote na koya kozwa yo ngala koya kozwa papa Fiston souffrance misala se komi ya ngai bande ko na mboka kuna na se ko la bilamba suya ya bande ko ya mama na biso na mboka kuna bilamba bana bango ngana sokola kaya godo nyotala kifunda na okita na mai papa Fiston jour moko boye na kita na mai na sokola bilamba na sokola bilamba ya na mboka il paraît soki sokola bilamba na mai o salaka kuna botanjango sika soki kaukinde ogumbi après bozongi na ville na en fait bozongi na ville mais mboka est-ce que bokomi na kendanga moko na sokola bilamba bu to na sokola bilamba na oncle wana ye atalinga basalanga eloko moko te atalinga ka boye apaluka kei
ngana bi oh akei Dieu merci parce que sans défense na zamba na osukula blamba na ibale moi mboka za moi musika e konsodo sans défense tangu na silisi papa Fiston blamba be kauki na bali ko kende boye abimela ngana nzela abenanga na zamba c'était première fois ngwana oyo onke na biso a viola kingai et pesingai pasi ya kosakana tebi ganga susu awa mutu akudela zate tango asilisi ngo asali ofa asala mbali boso donc na kena na zamba na zonga suna mai na somis na sokola très bien na sokola na koyebisa nani ata na yebisi koko na biso akondima ngai tido ngai na koko tukoma puku na nu yao donc muta soki ki bo sekretari koko le ki onke na ngai leki ya mama na biso propre papa Fiston na loba pelo ko monte na fanda nia po ata na ese mutu akondima ngai te pasi ya kosaka te papa Fiston yebisaka ba parents bana o basana ba parents basa mela rapona ba parents ba kufa te basa na toujours ba parents na bango po soki parents kufi et ça sera difficile de s'arrêter surtout pour na bana basi est-ce que vous commis ba yaya basi ba bosa mela rapona ba parents nzamba garder bango en vie pour na bino bosa pas sinon te ma biro kota papa Fiston na biso ko ndengo wana la zongi siko na mboka na sabe kutu na fana pe nie oncle siko oncle fana la kisasa mais comment kido soka ye a osala ba 2 semaines na mboka donc ngala koma ile kola mwasi ya oncle na biso ya mboka soka zongi na mboka ana mwasi ta kisasa soka zongi na mwasi na ye soka ye koto na mboka ngai mwasi na ye na koloba nini na koloba solo mote donc na koma normal na sta mesala ki soka ye na ota na ese ya ko sala osala ngo besoin a ko sala osala ngo besoin sili akeinde ngwana sans défense. Papa Fiston, na lembi ya kosakana te na lembi. Alors, pour na zouata quelque chose, papa sanga quelque chose, il faut pas nous finga ngai. Papa nous finga. Donc il mawa mingi. Je t'ai obligé na inanga kimboka kuna na luki musala et pas ya papa moko boye na lokota ba tomate, na buka ba tomate na tchaka na baba nini wana. Alors faut lokota 3000 francs, 3000 francs. Na zo 3000 francs wana waso a je poussa na komona ba 13 ans ba 13 ans ba 14 ans moko na tindela tata mama leki la biso mama leki ndeko ya mama leki la biso wana na tindela ye mama na tindela 3000 francs so melanga bande hygiénique poko to bande hygiénique ezate na osala double moyen goût ezate mama leki aisanga ngala mama na yo ngala ko sunga ote na sunguna neni yo ko benga ngate luka moye kuna yo o se suffire utana mbongo wate na tango sana wote mama leki yo mona mwana na yo mais mwana wa tango mama la banga salaki bana ko bercer yaya bana msomo na wata mwana nzela ba jeune fille so ko mba shege bana ba kota ba mariage précoce tala ba famille mususu mwana so beta lisoya so ko lela papa Fiston famille muso na famille ngwana ba famille ça ebele soki oso envier ba famille na musika soki ba biso ya kokota na famille wana okolinga te pour makambo likana ba famille okondima te pasi papa Fiston na pesio réseau tangolobaka on dit famille famille salaka papa na yo na mama na yo na bandeko na famille yango wana dans le premier temps ba famille comme mulai ba benga ngoni ba long métrage wana kinga kuna wana ka so boza envie na mutako saote sinote mabe kotaka papa Fiston souffrance na bari ko raisonner père na bisto ko de monde la wa pena raisonner moi na yesa koko na biso en tout cas non ngai tana ko papa Fiston siko na ko ba 18 ans imaginez onke na biso wana abande ko zwanga banda na âge ya 12 ans 13 ans tina 18 ans na fani mboka sala ka mona kisasa na fana na kin banda na mboka de 10 ans à 18 ans 8 ans na mboka na vie ya mboka na kama fille ya mboka tana ko siko 18 ans na yebisiko na biso ngana ina kendanga na ville na zo na ville kisasa oh que c'est ça nani biso to de mobile ana mboka déjà il faut bala awa était jamais ngai fona ke nemboka papa Fiston mais famille ngo ya biso ba na basana système mboka trop oncle ka na mboka mama leka na mboka ne ki mboka ne habité pour ni mboka ndingwa ba ko na mboka na bana bango to vana bango
Ce qui est dans le bana bango, bana ba osaka, ce qu'on a keito za bana bango ensemble, ba osanga l'écart. Oyote. Ah. Pona nini? Nyoso wana po mama na ngai akufaki pasi. Mama isika zali apema na kimia te. Apema na kimia te soki ba mona ka surtout na esaki ye na so mona soki yo kei mboka okokufa. Je crois quand il ko atra kufaka. Pasi ba fisto. Tellement souffrance le kingai. Aya. Ofele apamba. Papa zate mawana na kosalisa ngai. Ofele apamba. Mama zate mawana na kosalisa ngai. Nzembo da sunanga nini? Na koma kesa kolela la mama na ngatango nzembo wala fana lukango. Pona lia. Esenga idanga na senga. Pona lia mamungdinga. Pona larta esengali ngana ibae pona lata moninga bamesa ya gambela koma kinda kona ngai yaya soko moni bana ba shege baza bazola na banzela bana kofinga te moni mwana mutu alali na balabala shege kofinga na note mwana osengo mbongo na nzela ko na kofinga mbala moko te on ne sait pas si déjà ba situation ba famille et ko lelisa yo histoire oyo pesa même sur étape yo tambola ngai pona mwana oyo jeune fille papa fait ça ba futi ngai mbongo ba futi ngai mo quelque chose wana mbongo 2 mois s'occuper 2 mois s'occuper 2 semaines 3000 6000 na kenda na koluka soki na libongo s'occuper nini na bondela bo mangai na ville na Kisasa. Bon mangana Kisasa na kima ko kima na koma na Kisasa to na koma na Kisasa yaya na kokende pa ya nani tangu na kimi koko na biso koko ona banai ko linga mama ya propre ya mama na ngai oya banai ko lengela ngai mbanda na ngai babenga ka ndengo wana abaluki na ngai koma mpuku na nyao c'est comme si donc ngai papa visto na za mona ilaka ya sondo lobaka donc na comme la monstre misto bango na koma bodo kui la Kisasa na okende wapi na mutute abenga koto yo no mwana mabe akimi akomu na Kisasa kuna boya mbaite na kenda peta kuna te bata mutema malamu bazanga kate pa fiston na zaki longo na kenda mboko na 10 ans mais sinon mwana 10 ans eba makam tango na koma boye na luka moyen na kenda epa ba camarade na biso auto balotanga mo classe moko pile andima a expliquer mama na bango nzamba pambola libota wana bandima ngai bazwanga papa festa 18 ans wana heureusement mwana mayele na bandi ko sala misala mwa mike na osala mona boîte de nuit soko moni pe jeune fille a osala ba boîte de nuit a osala escaba yaya ko finga na noté au moins moi ça soko na bitu ka ndenge ko finga te yaya pas de son métier ya que de son de jamais je te sens de côté peut-être approcher surtout ceux qui osent ici à France à Paris ou à Kisasa au moins jeune fille a osala misala oyo mibali ba gros sala o bas ba gros sala te kolobata itala mo samsam balte sunga oyebi vina ete approcher tout là peut-être okoyoka makamsusu ya mabe ekobima wana est-ce que okomi papa fils na sala na ba moi mike na luka na kota mba cours du soir na yekola moi quelque chose nzambe asalanga grâce papa fiston nasaki moi nelaka ya solo na kota mba cours na joie siko musala ya bien yango permettre ngai na lo baboye musala na joie sika oboye papa fiston donc finance et à ce problème pour n'engager na kotanga komo n'engager mais na koma bien na 25 ans sikoyo pendant que na 18 na koma na kinwana na ba 18 ans 25 ans comme hermoko moi jeune fille so ngoli moi chéri boy je sais comme na RK ya système ba kembese donc na mona lokola image ya oncle na biso alinga sala ko na brutalité donc ina siliki ya kosakana te na koma na rage. Mais muke nzamba suginga akitinga esprit wana papa fiston na jusiko mobali na mobali na bibalanga boko famille zate na balanga boko na bana mibale sika papa fiston betali solo oya ngai po pesa bana oyo ba ofele espoir ya bisolo oyo na ba mabate ebele pesa ba ofele espoir soko zali moi ne laka okokola d'ailleurs le bakago les petits poissons deviendront grands
pourvu qu'on le prête vivre. Voilà. Pour Nazamba ya ba lion. Moi, l'antilope pas cola, n'est-ce pas? Sûrement l'antilope pas cola, mais tout le monde a battu rebellité. Est-ce qu'on commis? Ne perdez pas espoir. Bah, orphelin surtout. Vous avez un espoir. Papa, maman, ceux qui mourent dans yo, obotibana, kolisabana, sungaka, esa nzambe asunga, yo, okbokola, bobokola bana, bakoba mikolo. Pour atabo kufi. Bata la kimia, bon pe la kimia. Bino pe bana. Bo sambe la rappel nzambe a garder ba boti na bino. Pour bana ebele basana ba boti te ba souffrir. Yo papa zali, mama zali, ba zo peso mo lipa, ba so melo basket, ba so aller surtout yo okobi ono ngana baya basi, baya mbali ombe ngana yebi bana mikolo, bana android. Ngana yebi. Nyoso tu bino ba kaka. I know. Oh, kunieso, muruke zaba na yebi. Bino ba kaka. Bino ba parabana. Tala histoire pa mwana oyo. Abendi watoi. Est-ce que komi? Voilà. L'histoire d'Abisso et Suki Awa l'histoire a passé de souci émission où on a passé mais je crois que aussi mis quelque chose. Alors, nous terminons cette émission pour souhaiter encore joyeux anniversaire na Michael Josh. Oyo abagisi mbula moko dikolo ya mbula na Michael Josh o a évité yende sponsor officiel. Donc Michael Josh kombo ya mutu mais kombo ya compagnie kombo pe ya griffe oyo ezali sponsor ya Radio Lokole TV lelo anniversaire na ye oza numéro Michael Josh abengi Michael Josh souhaiter joyeux anniversaire so pour ça ngote comment na siwana joyeux anniversaire Michael Josh. Alors Michael Josh abota ma jour moko na ndeko oyo na Londres Milton Kibanza Oramba yo pe joyeux anniversaire to souci na bino. Voilà Lia Mela Sepela wana za na compte ya Sharufa mwasi o aleki basi na mibali na mbongo na Peru na mada cité combien c'est que bien oh maman Feza la femme noire africaine oh na bois karaté est-ce komi yo wana te komi libanga blessure na kingo Feza umela. Voilà commandant Guilhem mbote na yo Théo Ngandu leader na mboka leader za mboko na mada city leader c'est Théo Ngandu Chilamwina au combien c'est que bien bana kapa na omi simino fort quand même tout le monde vous comprenez c'est que très bien. Merci na Chris Larise Pelende réalisateur ya émission Oyo. Merci na assistante na ye assistante Winnie Larise Pelende et d'autre côté lumière na Monico na coordination da kipa Claudine Larise Pelende yena Miguel na Joseph Larise Pelende ba de ko coordonner biso kuna. Merci nyoso tout en sous coordination ya mama Rina Umbi Larise Pelende la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage la femme à la compression bokomi c'est que bien est-ce que bokomi c'est que bien. Voilà Nathalie Mitonga Wanga Nathalie Wanga Mitonga na Mada City na Brooklyn okomi mbote na yo na ndeko na yo Mélanie. Alors tokutani prochainement yaya soko zali na lisolo ya kopesa pesa biso lisolo bozo bomba solo pour ndia ya pesa témoigner appel soto bete yango pona esunga communauté na biso africaine en général particulièrement biso pa Bangala ko bomba lisolo yaya ozo bomba lisolo pour nini pesa to beta soko bengi biso ozo biso na téléphone ya komi tungi samate soko ozo biso te tika audio tokoyoka solo toko bete yango toko rappeler y a pas de souci to mitungi samate okomi c'est que bien. Alors bye bye Jean-Bruno Minard na Dublin mbote na yo na bo santé général tempo depuis Paris okomi na Mati Minard les patriarches ya maman Eugénie na Paris okomi c'est que bien. Allez portez-vous bien, santé de faire à tous chap chap et tchara tijon du chombo ya maman Fran okomi c'est que bien. Radio Collective Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Tout le monde a Kambouya, Mike Josh, bon moi dis que compagnie, brand, marque déposée, ya Sika, ya mwana Mboka. Oyo asali pour la kotombo la bendele na biso na mboka ya bapaya yaya auquel États-Unis d'Amérique okokuta penadoki esika ba classe penadoki ba brand ba marque déposée okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yikolo baboye
bande ko belé ba ali ko benga bozo ko benga biso mais pesa biso numéro Mike Josh derrière numéro sur le kayangwa bon numéro Mike Josh yangwa ta to ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezala ngo simple bandeko site yango wana yo kotika na site soko lingi ko somba oli ko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotika na site bandeko site yango wana to site yango wana o kotika na site wana donc o kotika site e ko pesa o boyende bo moni yo zo mona wana comprendre site yango wana o kotika na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté wana marché au tali article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya kosakana te nyoso tout o ko besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga radio lokole voilà pour la papa sac qui pena ko taper laptop vous comprendre au côté laptop dans laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyo sorti ko linga kotaka la site wana ko mona yango ça qui oyo Mike Josh et silika kate voilà na ça qui bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye ya to ko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo à Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki ate ozomona to kata na ba sachet ya to ko mettre dans le solo to continuer information tire to ba ambiance sponsor po ezali non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga session na sima voilà montre oyo eza waterproof. Mais waterproof à l'accident. C'est-à-dire que montre on est dans la tango boye. Na côte la piscine. Na côte la maille. Na côte la maille pena boye na côte la maille montre oyo et ko bebate. Ya montre nous l'attaque. So ça qui a griffe à mundele, ya étranger ne mbango griffe wana ye so ginini, so ki songolo parate. Ya Mike Josh. Ya mwana mboka. Montre on a rodina na maille. Na sokolo na piscine. Pourquoi tout ça na hiver ce toi na été bon na plonger na piscine na action moni montre pena ngoyo ça ebele ya kota na site wana kota na site commander ce que comprendre te benga Mike Josh numéro yango wana obengi ya ko benga été pona osenga musala epesi passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo souté benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pour la commande au bengi pour la commande so comprendre so possibilité de comprendre ezali so ko na site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko ya na ba lunette Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunette Mike Josh ya nyonso tout o sala ngo besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te ya biso na bango différence yena. C'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio lokolo to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so zakala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site yango na kota na site tala ba article nyoso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa ya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na ça gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya actionnaire na Visco baby Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire problème te alors bandeko babenga kebele bandeko musu ba pesa commande on a ça na besoin ya 10 pièces on a besoin ya 15 pièces et ça la maboye boye ba ke eteka ba na prix des gros
Alors, prix de gros, on a pour Mike Josh à tekela yango, bakoya ko tikela yango tina ndako isina to na boutique na adresse au Gopesa. Et c'est na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité beaucoup industrielle pour pia mukie wana batie. Et ça pour na baso mango. So ki osala moya ko so mango te bandeko. So ko pesi order wana to puputola ki yango ko pesa na yo order na yo pesi commande, il y a 5 pièces, il y a pièces boko, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Boko zelati et koka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer yon DHL s'il vous plaît, tin adresse oyo ko pesa. Est-ce que vous comprendre? Ce ko pesi commande na yo, na lingi na 10 pièces ko lelate, ko bangate et ko ya ba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya. Ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko. Donc bande ko boson Europe, boson Afrique, en fait na Belgique, na Espagne, na wapi partout, na Congo, na Angola, bosanga, surtout batia Congo Brazzaville, botia kama puta, mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo maputa ouais ça maputa ya Hong Kong, auto en anglais ya fake, originalité. So mbatekla ba super wax original na Mike Josh. Bosangisi muke bo pesi commande boko zo yango te, o to loba kité, to lobby. Ils appellent na Mike Josh. Moi na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya. Te, c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako ça la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur à avion. Benga Maman Charlotte en Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, les loyo, ba Tanzanien, bazo yekola avion, baza mi balé, moi si na mon bali. Et bon bino na Congo. Bozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, moi na noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.